zala mwinda. Mama catholico. Nzambe liboso zala mwinda. Ya solo penza slogan la biso na ngolo bate. To tia nzambe liboso. To tia nzambe na kata bo mwinda biso. To zala ba mwinda o ezo réunir. O eza rentrée pastorale ya solo to ngadi to kutana na papa aumônier. Après biso maté ya penza ele sabiso et puis absolument essence oyo to kotambola nango mbulo to banda sika. Na bo mwinda na biso to réunir malamu to za makasi to tala sikoyo anyo mo batolekisi to lekisi ngo ndenge nini et puis sabiso mayele poto bongisa anyo to banda yango ndeti na to eko sala réunion ya comité lelo yo to kotana aumônier et puis to sepeli ni papa aumônier matin na ye a biso sur ba béatitude kozala mama ya esengo papa aumônier a biso que ba mama ndezali ngombo ya munene na kati ya aumônerie ndenge balobaka ye alobaka ngo papa cardinal pas aloba osimbi mama otumboli cardinal osimbi mama otumboli aumônier elingo bake biso ba mama pe mokumba wana to bake biso nde foto simba foto tambusa malamu aumônerie na biso toza ba mama ya esengo na to pesa na kati ya aumônerie esengo na to tambusa na kati ya ecclesia esengo na nda ebota ba mbuma esengo musupa ba ndeko musupa ba ya ba mona venez et voyez comment il est bon le Seigneur. Donc, misala biso to yela ki pe na plan pastoral de to sa l'évaluation, il y a sanza na sanza to tamboli na ndenge nini to pusana to bongsa année pastoral plan pastoral ya sika ya 2019 ndenge ni to kokende ndenge to bongisa to du expérience et ça sa biso to maka nyonso kona lukuma nzambe lukuma mutu moko te musa to salawa kaka na koma nzambe toko bande na koyeba que ezali musala na kombo ya nzambe ya bisote na sale loko ya ngaite ya mama winate eza vraiment ya nzambe. Alors eloko nini bo mona kiko yo esali ke ya mbala oyo bobongisi pe boye bazali kosala ya mbulele boya totali ba mouvement to salaki par exemple to sali conférence to sali journée porte ouverte neti pona oyo to moni que to bongisa susu mbala boya ngana oloba par exemple na côté spirituel ba retraite to sali retraite te na kata ba mama or na ba mission na biso na ba objectif ba komi que faut la sanctification personnelle na sanctification familiale donc to na total la penza de tout ça la récollection tout ça la conférence et puis ba formation ba bito s'engager na kata société pendant ko tombola mama mais ba ne la ndenge wana dans les loyo faut to ba année prochaine ba formation mo za ndenge nini to yebi par exemple bande comme Soubali bazana net na par exemple association moko un jeune un métier basala ragner osala ba gâteau ndenge ko kotsa bana musu ba classe wana pana ko yeba lobby za na boulangerie to za na nini na kisasa na awa ko lo mama ba sida mama ba infection mama ndenge ko za na bana to na bandeko na ndenge mo Christu donc ba sujet na ndenge na ndenge ezebele. D'accord. On a quoi ko lo bande yango. OK, merci maman. Oui, le Seigneur est bon, il y a solo le Seigneur est bon. Tokutani, tozui, papa omoni a bakisi biso lisusu, na bagage na biso tozaki nango, na envoi tindi biso, likambo ya béatitude, de tolobi, maman zala maman esengo, to sepeli mingi et puis na thème na biso ya conférence, to bakisi, to lobaki le sens de la responsabilité à ba maman, mais lelo to bakisi lisusu avec les béatitudes. Donc, ils ont tout sepeli mingi, tout moni vraiment que il dit mon sang tozaki na biso, tout bimi nango, vraiment ba maman nyo sonde to sololi, tout sepeli mingi pe na assemblée, tout zo zela to kabola mona ba maman nyo so et tout zo biso no son zela, tout zala ba maman esengo. Izaki vraiment matia kitoko. Merci. Yango tolobi ndenge sango ate biso alobi yesu azali kokutana na bafoule sikoyo badisiple bazali kopusana pembeni na ye bapusanaki pembeni na ye no batikalaki te yango wana asengi biso alobi koyeba kosala différence entre foule na badisiple donc tolanda nzela wana abengi biso tozala badisiple donc toyeba kopesa esengo biso topusana pembeni ya yesu pembeni ya mosala na biso. La journée à l'élo, en tout cas, est nécessaire pour nos bisous quand même. Toujours banda année pastorale à biso.
na biso na kati ya social tokenda mingi kotala bamama oyo bazali na pasi bamama oyo bazali maladi po bamama na biso mingi basi bapo mikolo misusu baokozwa susu moyen koya na église te alors biso tokende kotalaka bango yango wana ndenge sango apesi biso mpe mateya ya lelo ezali na esengo alors bamama totiki bango ndenge wana te tomemelaka bango esengo wana ti na kati ya ndako na bango mpo tokabula esengo wana yango wana biso bamama côté social en tout cas na ndenge mama catholique oyo nzambe liboso zala mwinda zala na esengo nde yango nde tokomemela bamama merci beaucoup. Nga nazali mama Mukadi nazali moko ya batrésorière ya bamama catholique congolaise de Paris. Ya motu ezali mpona ngai eza surtout place bamama basanganaka ezalaka kaka balobi boye basali boye balobi na oyo sango alobi na biso tozala na kati ya béatitude nga na retenir ke soki nayoki nasala attention nango te nazala toujours na kati ya bolimbisi mpona nga béatitude wana eza kovivre selon vraiment baenseignement ya Christ donc nazala na kati ya bolimbisi nayoka neti nayoki te na continue nde mosala na ngai mpo nazosalela nde Christ nazosalela baninga te nazosalela motu te nazosalela papa omoni te nazosalela bamama catholique te nazosalela nde nzambe na kati ya bamama catholique. Pichu mama Pichu babingi yo oza côté finance boboto bandeko solola na biso na kati ya émission na Yambi donc ezalaki esemo mingi na rencontre mokolo ya lelo po toza kofongola deuxième année pastorale ya biso bamama catholique na kati ya monnerie congolaise catholique donc ndenge osi koloba nga nazali moko ya batrésorier navayaka na mama Adrienne Mukandi bazali mama trésorière. Donc côté finance en tout cas toza un peu na moi baisse par rapport à maman toza ko relancer bino misala nzambe nous sekendaka avec mbongo donc ce qui mbongo eza misala ke liboso tant mbongo maman moza kofongola maboko te pona kopesa eso ma pasi mingi pona lingomba ekende musika ndenge papa omoni to ke toza bato esengo donc tant ozaba ta esengo toza na ba sacrifice ebele ya kosa to fongola vraiment maboko de façon que ba carte na biso ezaka vraiment en norme chaque fois to futaka ba mbongo na biso ya mensuel te ba mama catholique toza ya kolala ba mama bo fongola maboko ba carte eza vide yango kaka rappel na kosala yango wana côté finance toza na baisse makasi tosengi vraiment la bino mama bo fongola maboko po mosala ekende liboso na kati ya monnerie congolaise catholique. Bana lobota nzambe loboto ngai mama Shiti mama secrétaire mama catholique kaka kokoma bazala nga na mingi te nakomaka oyo bandeko baza koloba makanisi ya bandeko kwa baprésident oyo nyonso bakoloba mama vice président te oyo balobaka nga nakomaka nasali compte rendu na ngai nasali synthèse ya makambo nyonso tolobaki ale natia yango nani oyo na maboko nakomi napesaka nani wana nani epa ya nani ya présidente na biso mpona atia na baarchive ya monnerie na biso mpona bambula oyo ekoya ntango ata tokomi bakoko tokufi basekle na basekle donc etikala batrace etikalake omonnerie catholique congolaise ezalaki na Paris ezalaki kosala misala boye mama catholique mo bazalaki baza kosala boyeboye totiaka badetail nyonso ya bareunion tosalaka ya makambo tosalaka baévénement elekaka tokomaka yango totika mpona ezala na baarchive ya omonnerie na biso mpona basekle na basekle. Merci. Bandeko ya monnerie Saint Bernard Boto ngai mama Anine Bakachoko naza mama ya soutien à la prière naza na ngaka wana mpona losambo eloko mosusu te ezaka losambo tozosambela mpona monnerie na biso mpona papa omoni na biso mpona bakomission nyonso eza na monnerie tozosambela mpo nzambe apesa biso makasi mpo mosala ya monnerie ekende liboso etotondisama biso nyonso na elimo santo donc mosala na ngai ezaka prière sans prière eloko moko eza te donc naza na eloko mosusu te kaka prière chaque jour ntongo midi pokwa naza kaka na losambo ata namonai na omonnerie te ata na ndako esika nazali na libota na ngai nazosambela kaka toujours mpo na omonnerie na biso mpo ekende